Edino Image. Film continue kaka. Frapper bango na film. Edino Image. Lona osenga yo. Chicoté bango. Edino Image. Panda sango ya Congo. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Ouais. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo, autrement dit Panzasango bilili bino ba ibomesana ko kotaka mingi na site na biso ya www.panzasango ya Congo. Vraiment yambo ya ko bande émission na ngai na pesaka mbote na ba basungaka www.panzasango ya Congo, basungaka pe Edino Image na kombo ya Patrick Malwavengi Global Express ezamoko ezabongo na Château Rouge babi 25 rue Léon na Château Rouge et pa ya yemoko Patrick Malwavengi. Vraiment azalaka pe mokote bazalaka na Igor Balou simple mais beau toujours na pointe et chouchou na tati la pe azana biso longo yepe akosunga Panzasango ya Congo moralement pe financièrement kasi lelo na yambeli bino oyo aza un peu rare azalaka un peu rare aza combattant o combattant to yebi combattant monene o bazo bundela mboka ti lelo mais abunga ye mwa moketo mona ke soki akenda wapi lelo to nazo yambe so na plateau na bina Panzasango ya Congo bomona ye azana mingi ya koloba surtout to solane mingi pona liwa ya chichi balobi ya chichi depuis ya kufa ti lelo suite ezate liwa ya chichi et comme lokola marchandise bakomi ko sala ngo échange vraiment yé mutaza mieux placé pona ko claircer biso makambo yango ndenge zali. Bonjour Général de Gaulle. Bonjour papa nanga Edino Image yo nde oza le seul journaliste to tchaka motema na site na yo Panzasango ya Congo. Merci général vraiment balandi balanda yo na minute yo bani baye ba vraiment kobunga na yo na combat. Eza pona nini? Bon, soko lobi combat kobunga eza moi epé makasi. Loba ke moi baisse na no mona soute na image parce que yo mo ebi ke ozolo auto bien kiawa sango to zwaki ya ndenge papa na psatika kibiso to satatana kiteke ya koko kufa to yeba ke papa asalaki o babengi accord o asaki régime spécial to yeba ke na régime spécial ya yemo to alingaka kombela masolo ndenge azwaki ba initiative epa ya ba occidentaux o to benga be dongola miso ba bondelaki ye babi président Tshisekedi to yebi ke à part yom tout peuple yo kaka yo donc soki yo lobité donc le 19 décembre aux années liwa yango calmer peuple lokola mandat na esili o sala biso à transition mo boy ye papa Tshisekedi babi so de la transition et aussi mbaté pourquoi parce que Kabila a déjà ça les gars dans la transition basaka transition 1+4 accord ya San City yango pesaka o babengi 1+4 yana zaki MLC ezaki ba rebelle IRCD Goma pe yaki ba rebelle ti eko comme parti politique à partir ba corps wana ba sala ki na San City ezaka na Afrique du Sud yango ya ba bon ça va cette fois-ci to sala régime spécial babi Kabila lokola constitution et lobi ke azala wana po kaka azela a passé passation pouvoir et salama loko yazo dinga mangabi kaka constitution azozela ba pesa ye yango na papa Tshisekedi abisaki ke nazo pesa yo o babengi préavis soko organiser élection te ba préavis soko prévenir ko le 19 ozo simanzelo zo kende donc tant alobaki ne bongo après ako proposer bino ozano président protocolaire aza président oyo alobaki lo côté. Mon général Nakatio Maloba le 19 mandat à Kabila et Silaki boutique sous moi temps à diriger aussi. Pourquoi? C'est bino bobi que mandat na et Sili il faut à dégager. Mais beaucoup de linga sous boutique il a place à diriger pendant na fin 2017 il faut à déposer. Mais si on a dirigé mboka na mincho. Na mincho yo mutu mo wazo diriger mboka azate normalement. Mutu diriger mboka te bango mutu solo bala mboka ezala président azate ba député so ba mandat Sili baza illégitime. Donc ndenge za siko yango na papa Tshisekedi alinga to sala o babengi régime spécial to sala ngona accord Sylvester oyo basango bazo district babenga on sanko à partir wana nde to luka ne ba solo na ba accord ke premier ministre akauta na rassemblement
rassemblement ekobimisa et puis si Tshisekedi nani Kabila comme ba reconnaître qu'il y a président Zozela mandé Salama après so ba sali élection sili président a kuta na 5 premier ministre a passe il y a 5 ans après ba pesi to sali mamboka bazuki président sika to bandeli mamesali Congo bongi ndenge zalaki. Mon général Naïba expliquez biso 5 ans elengolo banini 5 ans ezali oyo babengi ya basango ezali conseil oyo babengi se elaxi 5 conseil ya basango nde bazo préparer pour d'autres qui na nini ya biso ya régime ya sikoto ça la régime spécial bon so babengi rassemblement ezali oyo ya ba Tshisekedi ninga ponaki rassemblement donc yango to kena ngosikoyo ne to kena mboka ne zo kende et osenga ke ba osala ba dialogue wana basaki ba avec dialogue inscrivité et ça dans le sens que bango bana mboka bakutana basangana pour baluka babongisa mboka pour crise politique les gars makasi yango wana bana osala babongisa mboka donc na cadre alors tozo sur la biso na biso ba congolais pour to bongisa mboka pour mboka ezalaki na occupation ezali wana mboka na biso so ba occupation ezaki ba mindele na ba rwandais ba inone mboka na biso bango bazwi ba pouvoir ba konzi mboka komika ko ba Kiswahili donc so bi Kiswahili donc wana eza bien te yango to ngato solola to luka moyen to ba corps salama to luka to bongisa mboka pour mwana mboka biso to zala bien mutomba za na intérêt pour papa Tshisekedi azali na intérêt à peuple donc lingi peuple a na intérêt na ye na kati wana yango na bangi to luka to sangana pour to dialoguer so pour na makambo ya Congo faut ka dialogue sans dialogue elingo simbate. Merci mon général, toujours Charlie Kapinga la régie. Vraiment, à l'andabiso na mincho yo, yem doit réaliser image yo. Nena ye basiko yo. Liwa ya papa Tshisekedi et comme il la business. Tout le monde a mowe isoka kufi. Toi une semaine bakundi. Mais oya papa Tshisekedi na éviter beaucoup mosalango en échange, je sais même pas. Comment est-ce que est-ce que ekokita mboka leo to ekovan e bakokundela ngwa il paraît si bakunda ki ngwa il paraît yom to ko clairci biso mieux. Merci en tout cas pour la question na ko zela yango question wana eza moni eza kaka batu ba miteto bata mitema mabe bazo wela o bo sala échange na bembe ya ko Tshisekedi non eza échange te so totali bien Kabila ya mwana tango musée Kabila kufaki bazui et corps ya musée ba kimission ba kei Zimbabwe mais Kabila sikoyo aye po ba nommer na mwana ye po ayamba ebembe ba kunde bembe ba sala makambo ya mboka sima donc bazela kiteke ebembe loko ekendaki nanu eyana no bomba luka président sima bazela pour Tshisekedi alobaki bien teke Kabila za sous présenté ako diriger te siko soke bemene ye voilà avant kufa alobaki yango abiki Kabila za na légitimité mon côté à cause de la catamboka ça sous président pour mandat nécessaire gazani au mandat donc jango ce que babaki non lokola ya tika ki loko akufeli pour la makametali mboka ya babaki ke biso to préféré accord et salama ba appliquer accord ba misa premier ministre abongisa pour ba joie correct ce que dit ba kunde avec honneur yango moni lelo pe na profiter pour na laksayo photo moni photo yango na kola sa papa na biso olo bay kombo papi Charlie Kapinga akoki ko benda ngo pena moni photo oyo yango nde oyo bako tia yango na tombe na ye parce que azali Tshisekedi wa Mulumba héros idole national parce que héros idole national tout obi héros idole national parce que abundi trop pour na mamboka boyebi bien que yem ta démocratie ça perd la démocratie grâce na ye les liberté d'expression to comment ko loba grâce na ye to comment ta ba cravate grâce na ye ba maman ba comment ko lata ba pantalon donc wa so oya loba asa mokina ndenge na yaki no lala yango susu to bisaki susu ba maputa yango yo yo bimi ba super oyo basali Tshisekedi yango yo oza ba maputa oyo etiali maputa o bokola tango to ba bembe konekisa sa oko maputa te atako la tango sikote eza kutu ebombami parce que tozo préparer o babengi fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba babengi yango FMI do Elaxi fondation
Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango mutu ekosala parce que papa na akufi atiki baza papa borfelin bakomate soka soka akufi batiki bana yemba na bokola bango siko fo fondation oyo nde mutu monoteka babilamba oyo yango eza lokola Abbé Pierre fondation lokola Abbé Pierre so za bilamba ya utapoto opesi na fondation Etienne Tshisekedi po bateka kuna mbongozwa po ba faire fonctionner yango ezali ba actionnaire yango yo tona mongo couleur ebele bomoni yango yali ba couleur ebele ba maputa oya Tshisekedi yango yo oyo mbongo ekota na association osomili puta oyo mbongo ekoti na association so osomili puta oyo mbongo ekoti na kati ya fondation siko maputa yango tokozango kan normalement ndenge zawana il fallait ebima avant mais basi babimisaki maputa moko kuna mais ça bataki ça babisi maputa o ba yango siko biso lobaki maputa bazozela ebembe siko maputa oyo eza batu oyo ba partenaire toyokana na bango babaki no avant to actionner po to teka maputa ngo il faut que le kutana mama Marx mama mata chali nzaka po na kamitali fondation oyo to sali Etienne Tshisekedi wa Mulumba fondation na po eza ba projet belé et au sala ba internat et au sala école primaire école secondaire et au sala ba école des métiers électricité maçonnerie couper couture na infirmerie donc et na ba cordonnerie et na kati kana kati fondation et bana kozwa bilamba oyo bana poto batindi sizinga pour la terme donc tous na projet belé basani moni basani batie photo na ye ba verre ba kopo eza ba belé ba chef ba nina ba médaille ba mayaka tout et na cadre ya promotion wana eza na cadre ya fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba siko na asuli kanisa visionnaire na landi papa na ngani ngaza photo oyo so moni yango na sala ganyo déjà de boso création et outil pas général de Gaulle et outil pas nanga création ne soude pas nanga o photo oyo so botenga ngazo seka ya photo moko za sourire azana kanda te mais photo musu so tali yango et bimi na bien open za bien classé o ya bio yango to bisi photo botala yango bien ya yango yo sala na kata fondation ngala za fondateur mais esape ba cofondateur ba ali ba partenaire ali boso Moïse Katumbi to solo na ye alobaki bon en attendant makamoto zelango na sima na to kunana ebembe bon après to kotala akoluka to pesa mbongo po adevisa so mbongo po to salisa yango na Hollande ko salisa yango na Hollande to so solita ba contact ba ici so na super moko eza na valeur à 25 000 et 25 euros biso so to teka on vers ba 40 pour 15 wana et sauver et sunga bon monte que et la cher super wa c'est à 100 $. Non, super wax ça dit super wax c'est à 100 $. Oyo place ba sala ngo pasala ngo place ba sala super wax. Yango to baki eza fondation ya moto aza et cause la qualité mon super wax. Oui, eza qualité mon super wax. Oui. Oko sukola ngo mama donc etreli à vie. Mama puto etreli à vie. Eza ya papa Tshisekedi corps na ye et rokende camp parce que les 11 awa to zala to zako zela corps kende et kenda gité là pesa biso na mwa mke date oyo yo lokoza Tshisekedi c'était webi mwa mke source pesa so date nini corps ya papa Tshisekedi et ko kenda Kinshasa pour Kinshasa pe ba ozela yango parce que là nde to aboy ma ko se sila biso. OK. Tshisekedi corps Tshisekedi avant et kende Kinshasa il faut nano application et accord et banabo salama application salama ka 3 semaines ka pamba après to bano lukato préserver place auto lelaye pour to préparer to lele na stade des martyrs yango to lele kuna eta ke ba membre IDPS to eta ke Tshisekedi c'est to eta ke mwana mboka Tshisekedi azali na biso bien azali héros idole national. Oui. Et quand tu es dans le stade de Matika, tu es dans le Kawana, tu es bien que tu wana. To ba biso to ni to balele wana mais gouvernement o wana ba o ya ba buso balinga kite yango to boya. To lingi gouvernement o ko kota o ko appliquer. E o ba po le ba appliquer ba ngana zo yozo ba gouvernement muso e kota. Santa to motombele hein na boité ozo bola wala zo balanga la comme kombo a moto na ko ba communauté pour na mboka président Kabila Santa to motombele non ngai pa nga la président so a président yo ngai pa nga la président ngate mais le RDC na za président kasa ya poto ba ebisa ya poto so kasa président ya poto nga na bi que président Kabila asa président bon moni on a Union européenne ba ebisi ba avec bo ebibi noté bo za légitimité te do bo za no na mandat donc c'est pas la peine bo luka bo bongsa 5 ans et nini application ya nini kota po ba sala makam ya wana ba noke ebemba Tshisekedi to le lango na stade des martyrs
ça de martyrs to connaît les bosso à parler du peuple les bosso à parler du peuple place ni au moins na face wana place ya nini baramoto nini bagat civil ya la terrain ya vide wana ba olela papa ti serait place wana selon biso ba congolais biso ni surtout biso ba congolais so ba bito ça la référendum ti serait ba olele wa ba biso no ga olele bosso à parler du peuple so ba biga bana balimba la ti serait bosso à parler du peuple ba ça référendum au moins ba oui et aux 1 million ba 10 millions, ba 100 millions, ba 20 millions. On les a maloba yo général de Gaulle. Te maloba nanga te mais ça maloba so do so gotam o ça sondage hein. Oza après o ça sondage. Papa, autant mon apoto bino. Yo étant que oza congolais et be mati sere do bali lango entre olimba kundango wapi. Ba kuna na ndaku na ye ou bien na liboso ya palais du peuple ou bien na palais de marbre ou bien na ba cimetière à Gombe. Na 4 places sur le lobby. Ora ba do ba kuna liboso ya palais du peuple. Pour palais du peuple mobuta tonga na mbonga Congo ya peuple. Yango po atala ka peuple le ba sa ba blona bon amona ka bango. Yo na poto muzolo na yo za place wana. Banda mboka ngo itongama palais du peuple wana est-ce que si bakunda so mukondimo wana te babi na liboso nango na wana te na liboso nango terrain vide mo ezango ya o baba terrain ezaka bagarde civile pourquoi ba nanga mwana kuta kasavu boza wana pourquoi ba kundi na ba cimetière normal te parce que ça icône ça héros ça idole na Hollande raté tala bien bakomi bien que Tshisekedi wa Mulumba héros idole national wana selon général de Gaulle selon ba congolais selon peuple parce que bolobi papa m'a pas bien héros national Lumumba pas héros national Kabila Muzehe là so ba désordre héros national mais biso ce que c'est idole. Donc, c'est différent. Donc, il y a un idole national. Donc, il faut voir ça bien. Héros, idole national. Donc, différence, c'est ça là. Merci général de Gaulle, vraiment tu marqué moi pose mouké na régie toi na Charlie Kapinga toujours des alakaka Global Express balobi Patrick Malavengi agence ya moko na Château Rouge vraiment toujours marqué moi pose pour tout ça moi élément mususu pour balandi balanda baby haikufi babi grave c'est chaud eza koyinda umela soko ye na chance ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza bakoli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela ba fongole biso loka kitoko vraiment ngo yumela atinda bi oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilia ndam mutina ndam vraiment ngo ya ndam batinda ndam so kende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malavengi Rue Lion numéro 25 bala protégence aboye besoin na nte yango yo ba membi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 umela toujours to continuer maso na biso ala nazomona maître Eric Mando babi le jeune maître Eric Mando azana biso pe elongo na plateau pendant sanga Congo toujours balingi bayeba question mo eutaki pa ya ndeko na biso Maradona Kadilu so jive mpia na fabeta soki na Zénith de Paris il paraît bino ba combattant bozana ngo d'accord que il faut beta est-ce que éclaircir biso na pour na likambo wana pour na jive mpia na papa yoza liboso na ngo combattant général au toyebi général de Gaulle na kati ya combat expliquez biso yango bien est-ce que ça est vrai ou faux? Merci pour la question à Ndeko Maradona n'enga posé en tout cas n'enga jibe à Robert Beta akoya betako parce que ce total bien il faut mériter à ça de la patrie. Tu sais que dit yo comme aller en tout cas sans te mentir hein
likama ki baluba ezana na kati o ba kufa na Kasai kuna biki baluba ba bombi bango ebele na Kasai ngapo gas ka ba Kasai ba baluba no zoloba biso de total ka Tshisekedi na nota te ni muluba entourage ezaki toujours ka batu nyonso to bazalaki na kati ndenge ngaza awa batebele ba kwasana muluba te batebele ba kwasana musana mungala mais na kota na idéologie ya vie po azali nationaliste aza patriotique patriote alingi mboka na yalobi il faut bolinga mboka na bino komileka linga nekono congolais yango moni ye azaki na Tshisekedi alonga muluba bon question na ndolo bato bandina opesanga na tata na expliquer te il fallait opesanga na expliquer beta po banda Tshisekedi akufa aza le seul artiste o ya beta sous concerté avant na biso to fanda mais biso to na bakayu mais ye na bato na zo futa bango abi non et pas la soko linginga ye baka obeta boya no musalate pendant tim go Tshisekedi bakundai mais ne na bakundi ete azo beta te ye beka mutu tanga baga ya beta awa so ba visa mais to boya po to lunyaka to boya musique mais lokola nungu ekotaki biso na biso ba combattant to pour combat les to kabwanaka pour biso ba Tshisekedi c'est bande ko na biso ba combattant na benga ba combattant bazwa ba menace guerrier combattant bazala ba yebinga guerrier combattant o tiemutu na tiemutu o sakani ba combattant na biso ba combattant ba menace ki biso tambi ba mbono combattant baza batu oyo batali bazanga idole bazanga vision bazanga objectif moko te na ya pour tanga ba combat batu te mais boyebi ke ba combattant ba ali oyo bazanga ba leader azarate pa na bango. Deuxièmement, bah objectif te. Troisièmement, la vision te. Le général azara moko. Ça te mentir. Surtout ni bâton sur le tambour la so bien. Général ba combattre en ba so kaka. Général les aga des Gaules. Mais ba anga passé na se respectaka. Moi na mukebi kenga général. Tant ba noko Tshisekedi tanga yaki awa. Ayaki na France awa. Banani na kata aéroport. Nani ba kanga na kata aéroport bango ba wele ke kanga ba photo na Tshisekedi. Mais ngamu tasuka ba kanga kinga ba benginga na o général mo tanga komoni awa yate azwa identité nanga. Yoki à partir de ba beke ngamu na zaki coordonnateur principal. Mais kaka ngayo kaka moko na zo pe fe vie ici na zuye toye na e oyo azaki ke Tshisekedi alobi bien que le peuple a sa mature, prenez-vous en charge et uta a en France. To yamba Tshisekedi na kati aéroport wana elekela batu ngala za général to ate ba teni to yamba ye et puis ba kanga biso to expliquer mon non eza ndenge na biso azarate ngai pa ngala rate ta do lopesa ba kombo ye to ba ngala kombo ya ndengo lobi kombo na ye wana to ba na kombo ya général te général azame batu so tuni batu so tambo zo miko balader ba lo tamla bi na kati ba kombo yo général nan ba loka de Gaulle ba loka de ta général na bango po ba action mingi leka ngam na salango. Est-ce que bon, reste un politicien. Il y a un combattant. Un politicien. Un combattant. So bien combattant. Un combattant un politicien. Parce que il y a un combat, mais à travers combat, Monique est face à la politicien. À tel un zéla comme les politiciens. Donc là, le baron a tel un biga qui reste à combat na politicien. Tant que ça comme on sonne ça. Pacheli Azali. Combat combat Pacheli na lingo mingi yo za awa o comprendre Pacheli mo loboko yo mo yebi ngoti voix loboko o comprendre Pacheli oza combattant te mais ozali quant à moi za mo ezate pour le côté Pacheli mo ezate mais na yebi ke oh aza rassembleur Pacheli combat rassembleur wana kutuye kutudo abandi combat sikala misunanga wana zali don la benga kaza lokola animateur ya combat mais aza combattant te maza animateur ya combat aza combattant te aza animateur ya combat tala boya batu so muno na bundu aza combattant te c'est que aza animateur ya combat talo sa ma combat aza animateur donc aux autres ba combat so la boyi baka aza ana famille combattant te mais so mo combattant te zanani combattant te zali mutu oyo azo sala combat sans idole, sans leader, sans objectif, sans vision. Conseil de Robert, Jibo Robert, le lobby de Loulé. Et oui, on est sur un milieu. A Benya Benya, lobby, tu serais derrière quand tu es au Bokae, donc Bablo Mwabongo, Moutabongo. Bazai, ba combattre, ba baby si ma son à dernière minute.
na liboso to yaki mpena classe so tobi ke politicien ye toya to sali ba action bon mon nomba iso et puis boko funa biso waka bakanga ba lemba ngayo non bokechu zo tanga su bokechu a combattant nani asa combattant bokechu combattant combattant chatumba combattant Boué sa bishop aebinga bien. Tuna elobane bishop général de Gaulle lobi oza combattant. Après ça qui explication ba combattant sur l'action bani. Combattant muto yo azanga leader. Ye chatumba sa no leader neza nani. Nga leader na ngeza Tshisekedi auto kufa. Na zangi siko leader siko nani ngana cha mwana na ye. Aza lokwa leader nga mais to tala masolongo nezo kende. Soka sali bien convaincre nga allez na chema solo comme leader nga. Soit ça n'est bien te donc. Na za so leader te. Il y a caméra za idole nete ngato fana electo sala mambia ya Tshisekedi iste donc combattant vraiment général mais pour la concert le but tout n'a bien été na akobeta concert awa et dans le stade de France dans ces boy barena été na combattant tondimi a kobeta concert awa pona ko faire fonctionner à fondation ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba to sali fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango na association oba bengi association yango apesovac association oyo eza pona ba artiste général yango tala botala ngo bien obite ko zo lukile liwa na lobi omoni liwa association kufa avant na lobi mboko to vivre na ba association association yango na bisibino association ba musicien président nango to cha za 6 mois na entre ba musicien ba za président c'est les sinon c'est les gens ça ah les ba musicien ba mais pour opinion ba za kata na bino oyo so talango bien na bite yango na rola talango bien yo tameko tanga yango monango ezani association de partenaires qui soutient les enfants de quoi les enfants des artistes victimes oui les enfants des artistes et victimes de guerre orphelins dit RD Congo ouais bango wana donc yango wana eza association oyo na DTC eza association oyo ezali ya Tshisekediste eza DTC ezali association oyo tosalango pona non violence bango mibale basali ba partenariat oyo amoni oza partenaire aye akobisi kombo pona to soutenir fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba bango na siko conseil ya JB Robeta wana invité zali Fali Fali il peut pas inviter est-ce que fallait on dit mapenda beta azad asa tchekizani zaka bien ça d'accord azad abina mon général d'accord c'est vrai fallait Robeta concert Robeta la stade ils ont opportunité pour cette fois-ci soko saliga ereba babotolo mukanda ozongi mboka babotolo mukanda donc le pesa na bino ne bo sala makambo ok les clandestinité ou pas na bino makambo belé donc botika biso tozana ba projet tosala projet na biso totala tosala nzela so projet na biso musique ekozonga tobite musique tobiki topesi opportunité pa JB aya ko beta pona ko faire fonctionner à fondation ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba e ko beta na stade de France pona ba congolais nyo surtout ressortissant ba congolais nyo surtout ba ya est-ce que ba congolais so ba Tshisekediste tozo ba Tshisekediste te metolo bande ba congolais o ba lingi papa wana po papa wana azali héros idole national l'état qui a héros idole national eza mambaku aza muta Tshisekedi c'était aza bika o aza papa Congo iboy afandi vina na Kinshasa biso to bana kin to ko na kin atangi na kin asa mamu su na kin de lokola kufi il faut to honorer sikona on a bengi ke faut qu'un concert ils ont faire fonctionner fondation na ye o to salelier fondation c'est ma concert wana bosani boteka babiye bo wana ko bima yango na bakelo tonga ba école oyo obike ye atiki ke papa Tshisekedi atiki ba bana bo fele belé ba combattre ba kufa na obite ke papa Tshisekedi muta futa la bango ba minerval suko lokola kufi suko muta sa ide bango ate yango to saisiko fondation wana eza lokola Abbé Pierre fondation Abbé Pierre suko wana fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba FEMT donc F Laxi fondation et Laxi Etienne T Laxi Tshisekedi
Melaxi Mulumba. À part Fali Poupa, nani so ozala. Mutu asa sous Fabrigas, bataba FK. Oh, bino ponika ba na Ferré. Ferré pas ozala. Ferré ne totina texto pas ozala, mais na confirmé bisoté. Mais Fali a ça confirmé. Fabrigas pas ça confirmé. Abika ke Fala binanga bi mon général, yo moko yebinga na za de la patrie. Le roi de la patrie mutazo beta. Ngala koya toye maninzem nanga mi balé, nzem na moko, ngabela nzem nanga moko. Ba compagnie nga to beti. Et ça, honneur, il y a papa dans tout ça là. Et bon, Marie-Paul, normalement, bah, pas bêta, hein. Marie-Paul a droit au bêta banaka. Yemo kamta. On dirait pour Azana na marché, Azana disque était. Moi, ça l'a promotion, ça était peut-être. Pour n'anga que Marie-Paul a bêta concert à la poto, pas de problème, hein. On a les canisses au bino. Jibem piano, bobin Jibem piano, a bêta concert awa. Bon, pourquoi bobin c'est Marie-Paul tim da pour toi? To ben si Jibem pas parce que Jibem pas nazali naba population, pe Azad de la patrie. Exacte, totali pendenge action asali ya humanitaire oyoge azobeta concerté avandi ti lelo yo abeta concerté abike papa na kufi ti muko bakuna papa na faut honorer quand même yango tobiton association na biso oeza po ya mama l'état biso ya mama l'état soko yena biso ko teli bato ya papa chéri zo mérité nana ebité papa chéri abeta sous musique nana ebité wane lo te Badio savait que papa Chéri Beta soumis c'était pour la tisserie n'a Charlie Cap. Tout n'a pas savait Badio surtout na bango bari saké. Abeta soumis musique tazera mko bakunda papa tisserie. Yango na honneur wana. Sore be matisserie de KI. Et be matisserie sore KI à partir de be sore KI na sima awa. Faut la fondation faire fonctionner, il faut tomber sa concert wana ya fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Robetana des associations. Et ça association oyo benga apesovok yango apesovok yango. Nasi ba benga apesovok. Et aussi nga ba partenaire. Tant on ebi kozali olingo kota na kati apesovok aux orphelins des mères, orphelins des pères, yango kota na association opo aider bandeko oyo bazali o Tshisekedi na go aider. To aider les biso so ba orphelins, biso na biso ba orphelins, et ça mutuel. To et dans bandeko baza pour pour faire fonctionner en na Canada et Rosala na Londres Rosala ils partout Rosala bon na oya biso so association so bengango awa DTC zali diaspora qui sécrédiste pour le changement au Congo les associations oyebani bango balona na oyo basali courrier ba PC pas préfet à Paris comme les conseil humanitaire pour nous faire fonctionner to faire expliquer pas de problème les jours où comme après boya boyebisinga pour tout ça état des lieux et assurance blanche tous à la tosalango yango to senga ba partenaire pour boluka bo sunga biso pour na fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba et banda ko sala vraiment lilo basuka poto kabwana yo lilo basuka ezaka ke na remercie yo ndenge oyambakinga oyambinga kutuna bato oyambinga na panda sangwa Congo ezali chaîne moko toke nango ti musika na Congo. Les chaînes ils ont panda sango ya Congo. Donc erozana kata Congo yango wana na yomo loko za PDG. Imagine yo to yebi yango déjà au sala likama motute oza partout zalaka. Na biloko ba diaspora ozanga raté ozalaka. Yango na remercier yo na ndengo yambinga na remercier pe cameraman na réalisateur Charlie Kapinga yemo ta zoomer bena kitoko donc nenga zoomer wana kutu professionnalisme mo eza na kati wana ko sakanate alambi biloko bien donc ne kitoko bon na ko remercier susu Maradona Kabuya oyo bengi Kabuki oyo azali kolo salon Miss ya Dallas oyo eza na kati ya Château Rouge na vrai poissonnier na remercier et puis pe na ozanga te ko remercier pe oyo babengi mwana ya Nkoi babengi Félix Tshisekedi na la message en lobano que landa toujours zala toujours constant de papa alaki toujours constant de oyo liboko moko ezali victoire liboko moko ezali vainqueur donc yango epesi boy yango na tize yo na pesi yango yo sozo mona yango yo de maboko yango yo Félix de maboko no yango wana à chaque fois sozo kende chaka toujours de maboko ezalaka ndenge papa na ko sala anocha toujours boy de signe na biso vaincre victoire na remercie merci beaucoup merci mon général Mbalasima vous avez parti pour deuxième partie aux ala
poto c'est la sikoyo bandeko oyo te opesi sango oyo bango sikoyo bayoka oyo bakotia tembe bakobenga yo nga aza prêt kosa affrontement te mena akoza prêt ya korépondre motu nyonso tu oyo nga alingi conseil ebeta te pesa biso pourquoi conseil ebeta te na bandi bolandi bandeko combattant mosusu oyo boza d'accord nango te nayebi ke boa d'accord nango parce que oyo aza liboso ya plateau eza mpe combattant lokola bino soki alobi bongo seke bino tu boa au courant na makambo oyo ke Jibe Mpiana Fally Ipupa bakobeta na Paris na makambo ya papa Chesi Kalate na ba juin awa ekozala lulu ya kitoko ekozala vraiment oyo amoni ke asepeli nango te bobenga Général de Gaulle akolimbola bino mpona nini alobi yango mais boyebi ke eza kombola bino soki alobi yango seke bino nyonso boza alors pendant sango Congo Charlie Kapinga na réalisation de ezala pas goboya ça est locoté et ça est locoté on pas goboya et ça est locoté pas goboya et ça est locoté soko conseil zala et ça est locoté boyoki vraiment 25 cris Léon vraiment akosunga pendant sango Congo financièrement et moralement chouchou na tati là balobi mwana mwasi ya kitoko na elengi vraiment mingi kolobeza nango te bayino so bosunga pendant sango Congo bolanda pendant sango Congo nga vraiment na tiki nanga bino général na okanga ile susu mbala sima tozanika na plateau pendant sango Congo Charlie Kapinga Michel Aigle Sapé de Nono check eloko na koloba edi de image film continue kaka frappe bango na film edi de image eloko na kosenga yo chikote bango edi no image baza sango ya Congo edi no image edi no image